troisième épisode. Ya likambo ya mwasi oyo. Na troisième épisode na biso toza likambo ko eza choquant. Ya pasi pe mawa. La sorcière ya mwasi oyo. Papa José de Ngenda balaka. Mwasi oyo abandaka ko bomba jeune moko boye na ndako na ye. Kombo na ye Kerol. Kerol wana ayebaka na Brazzaville, aza Brazzavillois. Apesaka ye ba faire na ye ba copie na ye asalaka alandela. Kerol wana kuma ko landela ba faire na ye et puis pe asalaki musala kitoko mbongo penze monani abi seke bato bakosa ngatika na zoaka ye abando travailler nanga. Azwa ye abanda ko travailler na ye. Et komi o adopté ye. Akomi mwana na ye. Bakomi kovanda na ye na ndaku ya papa José de Ngenda bolandanga bien. Na ndaku ya papa José de Ngenda aza musicien ya faki. Na nkamba bayebi ye. Azaki na jeep na mutuka do bituka ba papa komaki ya ye. Ata sozoki ne répétition na kati ya mbanza akoki na mutuka. Azo répéter mutuka ezozela ye. Soki asilisi amati na mutuka azongi. Donc yakomaki bébé na ndako ye na chambre na ye, maman Francine pe na chambre na bango na papa. Soki papa azo déplacer komaki batama na papa bimi na ake Kinshasa. Ye atika na ndako bolingo na mwana mbali wana. Soki papa déplacer ye atika na ndako bolingo na mwana mbali wana. Jeune garçon te ke ya mwana mkesi akoli. Soki ko adopter garçon moko akola déjà. Botie na ndako tellement papa akoloba nini. Ayebi na déjà ke mwasi ondenga ye na jeune o awa. Do tango yango likambo yango ekoki. Abanda pena ke ko trahir ye pena na propre ndako na ye moko. Kerol ya Brazzaville musicien avandaki na kati ya nkamba. Bato nkamba boyebi ye. Jeune wande kovana ndako ya papa José de Ngenda. Garçon wana nde akoma kolala na ye. Bakoma na bango kosala bolingo na ma Francine. Do bakoma pena kosala. Do so papa José de Ngenda zate feti na ndako. Bolingo na ye. Nani akomona bango? Mtu amona bango azate. Bolingo na jeune garçon wana. Siko likambo ngo yebana kindenge nini. Pondenge eza wana fo boyebaka ngo. Soki mobali akufi tokolandela mwasi. Fo ba question ezalaki ndenge nini. Koma kaka mutu akufi totiki bakimbangiste. Ba journaliste bavanda na nkamba. Malili babandeko pardon to telema. Papa José de Ngenda akufi. Et après ezalaki ndenge nini. Ebandaki ndenge nini. Abanda ko se sentir ndenge nini. Ndenge bovandaki na ye. Évolution ezalaki ndenge nini. Liwana eye briske boye ndenge nini. Koma likabo salami ya munene bongo ale to meli yango lokola omeli maki batokisi ya mobimeleki na libumu ekiti to vandi. Non. To vandi sa makambo ngo kaka bongo liwe papa José de Ngenda ezalaka clair te. Bomona kanda papa José de Ngenda ndenge pasola temple. Papa José de Ngenda kenda na kanda ayebaki kanda na ye ko manifester. Ayebaki kanda na ye atabino bolalisi ata bozipi makambo wana. Ate kiri nyonso esalaki makambo wana. Ata bobombi yango. Vérité ekobima kaka. Ba vérité o nga naza kolobela. Pate nzakomba. Oyo akenda Belgique. Ayebi yango. Pasi ya papa José de Ngenda ndenge ma Francine ayo aniokoli papa. Ndenge ma Francine aniokoli papa. Ayebi yango. Si bozo vanda bozo linga koloba te. Il faut bon lamuka, il faut bon loba na batu, il faut bon témoigner. Soki peza bolingaka papa José de Ngenda. Il faut bon témoigner. Soki bolingaka papa. Il faut mokile yo kabino. Mokile ye baba vérité. Boyebi pasi ya papa José de Ngenda. Nde papa José de Ngenda nyoka be pa mwasi wana. Ndenge papa José de Ngenda mwasi wana détruire ye boyebi yango. Nzambe to bundela kai na bonzoto. Na molimo te, po na molimo atonda na nguya nyoso. Na bonzoto pe aza 100% mutu 100% nzambe. Donc tango aza mutu biso nde photo défendre ye. Ata ndenga tiki biso na bonzoto.
mais tango eza tango ya koloba bobimisa ba vérité boyebi. Et puis papa Judas oyo ya surveillant, papa Judas oyo ya surveillant bino boza na basekele ya likambo ya ma Francine boyebi pasi ya papa José Diangenda tango naza kotanga bakombo na bino eza nde na programme ya makambo oyo po te bino bolamuka boloba po te bino botelema boloba awa ngande naza boye eza chaîne oyo ezobimisa ba vérité makambo ebombama soki oyo kotémoigner kozala important pe oyo bakisa implice na musala oyo kimona meso batata bapesinga oyo kobakisa implice soki bozo kobomba mabozo vanda bokozala na problème lobby ya makasi boyebi il faut mokili eyoka bino po tango bino boza kotémoigner nde mokili ezoloba ke oui vraiment makambo ngo eza solo bato bakotelema mais soki bozo vanda ka kimia ekozala bino pasi soki botufe likambo oyo boboyi kobimisa vérité oyo ekokute bino cher nazoyebisa bino nazongi lisu na papa Gabi. Papa Gabi yo muto liaka poison na ndako ma Francine pona ba bien ya papa José Diangenda oyo bombaki yo muto liaka poison obiki samaki grâce parce que mbonki yangani sikoyo bobanga la bino te internet papa bapekisa internet bapekisa nde ba masolo ba WhatsApp ya lokuta o eza masolo maka oyo eza makambo eza sérieux eza préparé déjà banzambe babongisa ki yango okoza na problème te soki oleki o témoigner boya ko témoigner boyebi papa Gabi oyebi pasi ya poison oyo liaki na ndako mama wana oyebi ndenge bo discutaki na ye pona ba bien ya papa José Diangenda oyo ya lingaki te oyo yebisa pasi mema okiangani ya lingaki obomba yango mais tellement que yo boyaki obimisi vérité tellement que odoli ya ndako na ye asali nini acheli o poison po boyaki koyokela ye alors opemaka na zolo na ye te anzambe na yo te aza eloko te ye kutu alingaki nde okufa soki yo okufaki famille na yo nde balinga baperdre mais tellement nzambe asali yo grâce obika eza po témoigner soki obombi papa na nga bokozala na problème na nzambe ngambo nazoyebisa bino la sorcière naza koya makambo eza ebele bambongo bato oyo ozwaka bato mabe bambongo wana oyo papa José Diangenda ndo pekisa kozwaka bambongo bato te bato baza na posa babomanga ye tellement que olingi mbongo mwana mwasi moko alingi vi moko ya matalana alingi komona na ko apparaître alingi mbongo so moni mutu alingi mbongo makasi aza facile kosala nyonso oyo alingi pona mbongo ata mobali apekise kosala bote akosala ngo na nko po alingi mbongo lelo ingindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana tza kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukena wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen tozala arbitre di esengo yo lingi la yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava mokotezali elombe nani kumba oyo otuna baoyo bayedinga mabota na mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci à votre tout balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata simo kimango kiangani. Ngai de konabino Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba. Na zongi lisusu. Na ebisa kibino sujet oyo ekostila siko tepo
ezana makambo ebele likambo ya la sorcière ya Francine oyo azalaki épouse ya papa José Diangenda. Tokoki kotika ngo bongo te topesaki temps na temps. Tikotango oyo ngai la princesse de Nkamba tellement naza na pouvoir na la musi makambo oyo tellement banzambe bapesi ngai nguya yango wana makambo oyo ekoki koleka bongo te po mabe ezalaki mingi na kati soki mabe ezalaki te en tout cas engeza yango na problème te mais tellement mabe ezalaki na kati ekoleka bongo te tango tolobaka pour papa nous mourons oyoki likambo ezo concerner papa salela mayele koloba bilobela na loyenge te koloba te po oko regretter lobi oko regretter ngai nazo sailaka nzambe nanga kimona meso yango na tielaka bino yango so bozaki mayele bolingai boyeba mingi baza koloba kaka o bazotinda ye papa Tracy otindanga papa Zako yango ka bino boyebaka mais bobosanaka ke papa sino kima okianga na tuna kibiso bolingi laiswa to kimona meso biso tozongisaki kimona meso bozo bosana tokomende na tango ya kimona meso. Donc voilà, abonnez-vous sur notre chaîne, likez, commentez, partagez émission. Awa penza faut s'abonner, cliquer na cloche de notification pour ozapaka ba émission te pour awa oko découvrir makambo belé oyo place musuku to yoka ngote. Siko nga tellement na pesa meli likambo na tonda na nguya nyonso na ye kulamusa dossier oyo pe na yebisa bino pasi ya papa José Diangenda vie o papa José Diangenda ndeko vivre nango batu mususu balobi ke nazo yokisa papa José Diangenda soni oyaza nzambe koma ko kozwa mwasi ya mabe na mona ki penza ke ba bébé spirituel baza nzambe ayebaka nyonso kolo Yesu azotambola na bayekoli na ye na kati ya bayekoli na ye alobi Satan aza na kati ayebi ke o Satan memu na simbisa ke pe bambongo azosimbisa ye ba makambo ebele kutu asimbisaka nde kutu ye asimbisaka nde me ayebi ke o aza Satan. Papa Diangenda Nzambe bolimo mosantu aboti Satan aza na bana ya mabe yango wana bakenda bakwa kovanda na tata te sikoyo kaka ye moko Papa Diangenda na nzoto ayaki nango ayiko bala mwasi ya mabe mwasi wana a maltraité papa yebaki na ye ke mwasi yango nazobala nazokende pena na enfer o ngana kende koyoka kuna ayebaki yango nyonso bango basalaka bayebaka nyonso oyo bande kokomela ye na ndako wana ayebaki ke kozala bongo yango wana ntango nayesaki bino histoire ya deuxième épisode nalobi ke parti oyo nalobaki ke apimelaki papa José Diangenda eloko ya kolia na bakisi apesa ye te ekomi na butu na katikati ya butu te mazaki malade akufi mais omona bato bao négliger bakambo minene boye o nga na oyela bilome bozo négliger mama bandeko en tout cas au pour papa nous mourons bazo sabino pasi ya papa boboyi kolandela makambo minene nga nazo bimisa bopesa papa maboko ndo boboyi na bino Nata soki akufa ki soki eo nini ekomela ki etali biso te. Merci beaucoup. Tozali kokende. Yango wana ngai tellement que musala o epesa melinga na otika ngo te na okomisa ngo jusqu'au bout. Avant na kota na likambo important
o ngana ototiela bino na batemps fort na koloba nanu boye il faut mokili eyebaka ndenge toza boye tozalaka na 4 pouvoirs na mokili oyo surtout na bapays développés lokola États-Unis nde basalelaka yango 4 pouvoirs. Premier pouvoir ezali pouvoir exécutif ezali pouvoir ya ba président. Deuxième pouvoir ezali pouvoir législatif ezali ya ba député na ba sénateur. Troisième pouvoir ezali pouvoir judiciaire eza pouvoir ya ba juge ya tribunal. Sikoyo tous les 3 pouvoirs wana euta na royaume Congo. Bango nde ba développer yango na ndenge ba développela yango. Yango tobengaka nsaku mpanzu nzinga. Euta na royaume Congo bango siko bakiko développer yango na ndenge mususu. Les 3 pouvoirs. Sikoyo 4e pouvoir ezali pouvoir de presse, pouvoir ya ba journaliste. Donc soki na assemblée makambo ezokende bien te ba journaliste bakoya bakoloba. Journaliste aza na pouvoir ya makasi. J'étais. Alors moi comme journaliste pe naza la princesse de Nkamba. Naza na pouvoir ya makasi. Liwa ya papa José Diangenda. Nakotika mo eleka bongo te. Jamais. Nakotika mo eleka bongo te po eza na ba choses cachées ebele. Eza na makambo ebele ebombami na liwa ya papa Diangenda. Batu bakangi minoko bazoloba te. Nazoba te so bazozela nini. Batu bakangi minoko. Bokangi minoko me boyebi. Boko sambi sama. Boko futa. Oyebi makamba pasa pa José Diangenda na kati ya ndako oya bandai koyoka. Konyokwama. Moi ça ko maltraité ye. Mais tellement batata bazaka kimia. Moi asa lelo ko ezate akoganga na mokilité akoyebisa mokilité azako supporter na pasi na ye. Osoka lobi kozala malamu te. Yango wana tellement pe nzambe balekelaka na esprit te. A préparer kaka mwana oyo. Mwana mwasi wana Francine alingaka boma na tangu ya roi Salomo. Alobi mwana oyo na tangu ya roi Salomo oyo ye alingaki baboma tellement lakisaki motema mabe na mwana wana pe un jour na 4e génération na génération suka yeka muto kosilisa ye yango wana papa José Diangenda aza ko manifester kati nanga bato mosusu bazoloba o tangu papa zalaki pona nini lobaki te ozoloba sikoyo. Chaque chose en son temps. Papa José Diangenda préparaki yango bongo. Onga na kendaki Nkamba. Kokende na nga na kendaki Nkamba ezalaki préparation. Yanguya ba préparaki nga na ndenge ya molimo na bande kozoba révélation ya ma Francine. Mwana mwasi wana nazwaki ba révélation na ye. Na yebisaki bino na premier épisode. Nazwaki ba révélation na ye. Mais nazaki na idée ya kolobela ngo te po nyonso na kozo ya révélation mais nyonso te na koya koloba. Soki na koloba c'est que komi tangu nde ekoki na loba bapesi ngai passe. Ngai avana kota na étape mususu na monaka papa Diangenda Kuntima Joseph. Na monaka ye. Étape na kota ki ya liboso ya bato ya 26 papa Kisolokele. Yene mtu aisaki nga loba. Nga na bandai koboya. Papa insiste nga na loba. Nga na bandai koboya kaka papa. Nga na bandai koboya. Pona sala makambo pe na boyaka. Na boyaka. Kozanga koyeba. Et après, papa Diangenda ibisinga na kedegiste na vanda na ndako. Ko vanda na ndako nzoka na kibe programme. Na Nkamba na zola na Nkamba. Papa Simokimba Okiangani apesi verset biblique. Papa elebe aye kolimbola verset biblique wana nakangaka ngote maloba oya lobaki kana journée wana papa Diangenda senga na vana ndako na bondela na ndako na landi ande rege Nkamba ezaki lo wa journée nanga papa elebe
alimboli siko verset biblique wana tango alobi kaka soki nzambe apesi yo mosala ate koningisa mokili mobimba yo loba polonga na problème na nzambe na lela na vanda na mabele na olela na fukama na bandi kosenga bolimbisi papa limbisanga butu wana bolimbisi nde nguya mbala moko elatanga mosusu ya kanda na badisiko kosala mosala nanga na koti na makamama Marie Mwelo na lobe makamama lobi mamunenga na bi o na lobi te bondi mate esili na kati makamama na kolobela ngo lisute nzoka nde makambo ezanan yo kokata na ndengi nde papa Diangenda ekomilakisa ye muto alakisanga makambo na ye mama na bino wana ye muto alakisanga papa Diangenda ye moko tango to komi na étape mususu papa ye semaine passée nazaki ya kolala mbamoko vision papa Diangenda kontima Joseph na mapata azotalanga na surtout ki na bi papa Diangenda ate oyo koza makanisi tango ka bi koza makanisi pongi ezwinga na miniti wana mbala moko na mona papa avana moni na sentir elongi nanga esalinga tata eningane na tali mbala moko na tali likolo na moni papa na bana mususu azaki ebele wana mususu amemi na nzoto na mapata papa azotala nga azoseka me nayebaki message ayelaki te eleki nazo comprendre te papa ayebisi alingi aloba nanga nini ntango mpe nazolanda siko nkamba le 25 mai place nga nayako comprendre bino bomonaka papa lobaka nkamba nini nzoka nde ezaka na makambo mosusu elekaka sur le plan spirituel nayako comprendre ke tokoti na étape mosusu likambo toza nango eza oyo mama oyo aza malamu te ntango na ye ekoki ya kobimisa ye libanda asali mabe mingi il faut mokili elamuka mokili eyeba mokili ejuge ye mokili etelemela ye mokili ebimisa misala na ye siko tokobanga ye to tokotosa nzambe tokobanga ye te po azali ka simple mutu pe ya mabe lisusu siko nzambe soki obangi mutu ya mokili c'est que otosi nzambe te lobangi mutu ya mokili otosi no nzambe te longa na kosala o nzambe na nga lengi mutu ya mokili nga etalinga te olobi ekomi soki ka nzambe na yamemelaka nga ke ayebisi nga ke papa meme papa oyo aboti nga soki nzambe alobi na nga ke likambo na ye eza boyeboye loba nakoloba nakobanga te nakoloba ana internet ya po nga mosala na nga eza na internet kimona meso nakoya na oka na internet nakosakola nakobanga te ponga apart nzambe na nga namona mutu mosusu te do o nzambe akoloba na nga yango na osala siko nazoya na makambo oyo eza très important bozo néglige eza mawa mingi bolobaka teke pour papa no moko po bosunga papa te na bonzoto na bango nde bazalaka bofoto pesa bango maboko nzambe azali 100% mutu 100% nzambe na bonzoto pe okuta na mwasa mabe a maltraité et puis ti azo maltraité wana papa yebaki ke yaka na mokili akokutana kana mwasa mabe mwasa wana ko maltraité ye siko même siko ndenge eza wana na bonzoto il faut biso to pliquer po eza passage on nzamba pesi biso eza passe abi botelema mwasa naza mwasa malamu te tokoko tika ete po asali mabe ya mingi e bato azo kotelema te bato azo banga ngai chaîne na nga na cheli bino numéro na nga na tie numéro pourquoi pour ngande naza boye naza synchroniser na nzambe bato mosusu mona azo banga koleka na chaîne pona nini ke eza internet papa balingaka te tolo bana internet te yanga eza naza synchroniser na nzambe naza na programme ya nzambe nasala banalise na papa na biso moko ya lwa na papa Philippe Baba alobela likambo mama Marie Mwelo esalani omonte ke azabe pasteur siko pona nini bino te bino likambo eza clair bandeko nanga likambo eza clair nzambe pena yaza na posa batu baloba batu basakola na likambo eza vérité
bomoni vérité bomela ngo mutu te vérité ekotika la vérité tozomona te bato ebele bazotelema bakomi koloba mpona likambo tata Simon Kimbangu bato bakomi oloba mpona nini bino te bakimbangiste naomona bato bazoya sika nde bazoya na mpifo baza koloba likambo tata Simon Kimbangu na internet eza différent makambo nde masolo ba WhatsApp ya mabe ya kobundisa lingomba ya ngwana nde ya mabe mais likambo oyo eza clair boyebi ke bolia ba poison na mwasi wana ma Francine bolia ba poison epa na ye boyebi ke bokutana na makambo ndenge na ndenge boyebi ndenge maltraita papa José Diangenda sikotango likambo ngo bimise ke eza mabongisi ya banzambe ele yoka ngeno ka monoko okofuta papa Mbenza loba yango deja yo yebi likambo ozoloba te okotunama tobozokanga minoko bozoloba te bokotunama mwasi wana bobangele nini a eloko te ana pouvoir te azaka mutu a eloko te soki bino bobangi ye de bokozanga pena lola pona ye po aza mwasi ya mabe boyebi makambo nyonso ya mabe oyo asalaka bobosani eloko te me ye akomaka na suka ye suka likambo na ende ebelemi kimona meso makambo privé ezate kimona meso ngande kimona meso na internet mokili mobimba bayoka vérité nyonso ekobimela awa na internet numéro nange eza wana topesa nzambe maboko o nyonso ebomamaki ebima na mpwasa tobomba liso eloko te awa toza boye toza na 3e épisode ya likambo ya mwasi oyo na 3e épisode na biso toza likambo ko eza choquant ya pasi pe mawa la sorcière ya mwasi oyo papa José Diangenda balaka mwasi oyo abandaka kobomba jeune moko boye na ndako na ye kombo na ye Kerol wana ayebaka na Brazzaville aza Brazzavillois ayebaka na Brazzaville apesaka ye ba faire na ye ba copie na ye asalaka alandela Kerol wana kuma kolandela ba faire na ye et puis pe asalaki musala kitoko mbongo penze monani abi soki bato bakosa ngati kana zoaka ye abando travailler nanga azwa ye abanda ko travailler na ye ekomi o adopter ye akomi mwana na ye bakomi kovanda na ye na ndaku ya papa José Diangenda bolandanga bien na ndaku ya papa José Diangenda aza musicien ya faki na nkamba bayebi ye azaki na jeep na mutuka do bituka ba papa komaki ya ye ata sozoki ne répétition na kati ya mbanza akoki na mutuka azo répéter mutuka ezozela ye soki asilisi amati na mutuka azongi donc akomaki bébé na ndaku ye na chambre na ye mama Francine pe na chambre na bango na papa soki papa azo déplacer komaki batama na papa bimi na ake Kinshasa ye atika na ndaku bolingo na mwana mbali wana soki papa déplacer ye atika na ndaku bolingo na mwana mbali wana jeune garçon te ke ya mwana mkesi akoli soki ko adopter garçon moko akola déjà botie na ndaku tellement papa akoloba nini ayebi na ye pe déjà ke oyo awa en tout cas ebebi ayebi na ye déjà ke mwasi o ndenga ye na jeune o awa lotango yango likambo yango ekoki abanda pena ke ko trahir ye pena na propre ndaku na ye moko Kerol ya Brazzaville musicien avandaki na kati ya nkamba bato nkamba boyebi ye jeune ande kovana ndaku ya papa José Diangenda garçon wana nde akoma kolala na ye bakoma na bango kosala bolingo na ma Francine do bakoma pena kosala do so papa José Diangenda zate feti na ndaku bolingo na ye nani akomona bango mtu amona bango azate bolingo na jeune garçon wana siko likambo ngo yebanaki ndenge nini tango bayeko kende Brazzaville bake Brazzaville ya 5 mois ya papa ye ma Francine azaki déjà na problème fallait ba opérer kuna bakendaki et comme na temps ko ba opérer na Brazzaville
ba opérer tant ba opérer ye na anesthésie na ye tant ba ti anesthésie abandi koloba bolingo oyo asalaka na Kerol nanga nalingaka yo Kerol nanga osalaka nga bien kotika nga te nalingaka yo bébé mon amour Kerol ba docteur balobi oyo likambo nini oyo komaka mususu no c'est il faut bakisa dose ya anesthésie babakisa dose ya anesthésie tant babakisaki kaka dose ya anesthésie Kerol nalingaka yo Kerol oyo nyonso osalaka nga bango mpe babi te tokotika ngo bongo te to enregistre baenregistra ye bakomi koenregistre ye kotika nga te nalingaka yo osalaka nga bien boye alobi ase manifeste pena bolingo na ye ya Kerol na anesthésie etango esilaki bazwa image wana bakenda balakisa ngo papa Simon Kimbangu kiangani na papa Zako ta balakisa ngo papa balobi mutu ayoka likambo te soni nde bake koyebisa papa José de Ngenda tellement que batata pe batambwisamaka na biso na contre intelligence likambo ya yeba na ekala me atieli yango tembe balakisi ye image mwasi batuna ye boyo awangana yango esalaki mwa makelele moko kuna papa José de Ngenda zonga donc yango wana esalaki donc babendanaki mpenza kuna nde esalaki ke bango bazonga nkamba epuis mpe mwana wana babenganaka ye mais sirene ya mwasi oyo alingaki kutu mwana wana kende te eloko nini asalaki bapesi ye mbongo a voyager Grèce lelo aza na poto na mbongo ya papa José de Ngenda o ma Francine a été dizaka à faire voyager Kerol bozoyoka nanga na yebisaka bino makambo oyo eza vérité na yebisaka bino makambo oyo batata balingi boyeba sokotako bino bozoyeba makambo minene boy réaction na bino eza nini ba journaliste botika hypocrisie botika bibanga ngande munazoya na réalité soki nga na ye na réalité wana il faut bo telema ba kimbangiste ba jeune kimbangiste soki nga nazo loba il faut makambo nga lobaka botiaka ngo en pratique bolandelaka ngo na liboma te na yaka koloba lokuta pona mama wana rien eza nde tango na ye koki makambo ye nazwa yango pendant mai année passée bamwa ezokontina nazozoba révélation na ye nga mpe nayebaka teke na oya nango na internet mais tango kaka papa de Ngenda Kuntima Joseph aye nde na ye kocomprendre ke toleki na étape wana tokoti na étape mosusu po bango moko batambwisanga siko bango balingi bino boyeba po bopesa bango maboko tango bolobaka topesa tata maboko papa biso tozali tokopesa maboko bino bakanisaka kopesa bango maboko ezaka kotonga nkambo te eza na baforme ebele neti makambo minene boye et après bonéglige bosala na bino eloko te bokotala kaka boyoki na bino apres bolekisi mwasi oyo adétruire vie ya papa mwasi oyo alali na mibali na ndako ya papa José de Ngenda alalaka na mibali à part Kerol wana na garçon moko ya pied gauche nakoya na bafoto na bango na bakombo na bango bien là garçon wana pied gauche bakendaka bilanga même Kerol wana mona so papa José de Ngenda boyo ke bilanga mona ye ake bilanga Oma papa José de Ngenda za parfois za malade ake bilanga te ya kokende bilanga ta ba okende kuna bako akokepe na mutu te po tanga ndoko tambola na Kerol wana tambola na mutu mosuté adoraka mwana wana makasi adoraka ye donc atambola kana mutu mosuté enfant chéri soki bakena bango bake ko sala na bango bolingo bake ko sala na penza bango mibale
ezaka yete a trahi papa na bato bazaka pembeni na bato baza pembeni bato musika te bato kaka pembeni do so amoni jeune garçon mo bwasepene makasa ko makanga na ye aza mwasi ya malamu te pasi ya papa José Diangenda nani akopesa maboko nani akotelema bino nyonso bozobanga bobanga nini vérité yango oyo bozobanga nini nani akopesa tama maboko nani akosunga nani akotelema totelema likambo oyo il faut ebima ba vérité sikoyo ndenga naza boye nayebisi bino deja nazokela makambo étape par étape ti tokokoma na likambo ya liwa ya papa José Diangenda ti tokokoma na likambo wana kufa ya papa José Diangenda na kati ya nkamba bafundaka te bokanisa teke papa kotelema abando tomboka asilika akangisa mutu te wana ezali Jérusalem mais biso nde il faut totelema biso nde il faut totelema liwa ya papa José Diangenda koleka inaperçu bongo te jamais ekoki koleka inaperçu bongo te po eza na makambo esalamaki o banza beba lubaka atake tangu na ye ekokaki mais eza na likambo eza na mutu oyo akozaki likambo mutu oyo asalaki likambo wana na bonzoto toloba makambo ya bonzoto mutu asalaki likambo wana mutu oyo asalaki papa José Diangenda kufa oyo abomaki papa pokoma na likambo wana po nga deja na nyonso naza koya naokenda makambo yango étape par étape naza koya po ndenge eza wana fo boyebaka ngo soki mobali akufi tokolandela mwasi fo ba question ezalaki ndenge nini koma kaka mutu akufi totiki bakimbangiste ba journaliste bavanda na nkamba malili babandeko pardon totelema papa José Diangenda akufi et après ezalaki ndenge nini ebandaki ndenge nini abanda ko se sentir ndenge nini ndenge bovandaki na ye évolution ezalaki ndenge nini liwana eye briske boye ndenge nini koma likabo salami ya munene bongo ale to meli yango lokola omeli maki batokisi ya mobimeleki na libumu ekiti to vandi non tovandisa makambo yango kaka bongo liwe pa José Diangenda ezalaka clair te bomona kanda ya papa José Diangenda ndenge pasola temple papa José Diangenda kenda na kanda ayebaki kanda na ye ko manifester ayebaki kanda na ye ata bino bolalisi ata bozipi makambo wana ate kiri nyonso esalaki makambo wana ata bobombi yango vérité ekobima kaka po ye azali le révélateur des choses cachées ata kuna bino bosala eloko te akotombola kaka nyoka ya Mose o nyoka ya Mose te la princesse nyoka ya Mose amina nyoka za Pharaon bato nyonso wana bakokweya akotombola kaka yango wana siko tango oyo eza tango ya ko découvrir po soki ma Francine nde mutu akufa pe tolinga pe totuna kaka po soki mobali akufi tokotuna mwasi nini ezalaki nini elekaki soki mwasi akufi tokotuna mobali eloko nini esalamaki ezalaki ndenge nini mais mwana mwasi wana ba interroger na eloko te batuni eloko te batike peka bongo vie na ye nanu atambwisi mabe bato bayebi niveau a vivre na papa na ndenge ya mabe bato bayebi bondumba na ye bayebi makambo na ye nyonso mais papa atiki biso olekisi yango na passé simple non ezalaka te yango bozomona église kimbangiste bomesana molimo ezala te bosalaka mabe ekolaka boboya molimo bosepela molimo ezala te nzoka nde ndenge molimo ndenge nzambe akataki molimo siko tango afungoli molimo ba ange siko ya kanda molimo kolekata oyo bino bokanisaka siko bino siko bomona ke makambo bo ezalaka te ifale ata bobenga ye bokende kosolola na ye ke olobaka na internet ki mona meso eza internet mokili mobimba fo bayoka ki mona meso oh ki mona meso mokili mobimba bakoyeba
kimona meso oya nga eza kimona meso eza te kena loko na privé na loba na jamais kimona meso nga moko na loba histoire a vie na nga ba passé ya vie na nga yao nyonso ezaki komande tata lobi tango na yo pe loba tina bande ko loba nga moko na kati danga nazolenga na tanda vie na nga na lobi na passa boy na sala boy na sala boy na sala boy na loba banani bayebi te nde na tambwisi vie na nga banani bayebi te bato bayebi nga moko na loba yango siko ya bato musu ndenga na obomba po ya nga eza internet mokili mobimba mona kimona meso mokili mobimba eyoka topesa tata maboko botika kobanga papa dengenda lobaka tokozala ba arbitre lelo ingindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana za kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukena wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen tozala arbitre di esengo tokozala ba arbitre tango yango yo papa dengenda lobaka tokozala ba arbitre biso nde tokoningisa mokili biso foto ningisa mokili vérité nyonso ebima bato nyonso bayebi vérité babima basakola baloba bapapa balobaki bakozala ba arbitre so biso nde sikoyo tolakisa ke tokopesaka nzambe maboko soki bino boyokele mawa bongo siko nzambe ezalaka te nga ntango nakendaki nkamba nakendaki na programme ya nzambe donc ezalaki nde programme na ye asali mabe mingi donc nga nazwi révélation moto mosusu te nazwi nde révélation na ye kaka ekomaki kolekela nga ye na ye kaka mwasi oyo ye na ye kaka nayebaki te ke ekokomaka lelo makambo ebima boye nayebaki nanga pe te nakanisaki ya ba révélation simple nzoka nde bandaki koprépare nga étape par étape la sorcière naza koya makambo eza ebele bambongo ya bato oyo ozwaka bato ya mabe bambongo wana oyo papa sobengena ndopekisa kozwaka bambongo ya bato te bato baza na posa baboma nga ye tellement ke olingi mbongo mwana mwasi moko alingi vi moko ya matalana alingi komona na koapparaître alingi mbongo so moni moto alingi mbongo makasi aza facile kosala nyonso oyo alingi mpona mbongo ata mobali apekise kosala boye te akosala yango na nko mpo alingi mbongo ndenge aza wana bautiliza donc eza kliki moko bosu ye siko cheftain ya bato basalaka mabe na nkamba aza cheftain kliki wana ya bato nyonso ya mabe ye aza mokoti mpo ye azwaka mbongo eutaka mosika eyaka bambongo ezouta parci parla ezoya ye nde moto azwaka yango mpo aza complexe mwasi wana ana niveau complexe moko bongo empoli moko aza nango ndenge aza wana arespectaka mama nana te arespectaka mama Sidonie te même mama Nto arespectaka ye te arespectaka bango te ndenge aza wana Francine la sorcière amanka déjà mama Sidonie na kati ya tribune amanka mama Sidonie akoka te abima na bagarde na ya zonga na tribune kuna soki ya l'église bobimi na kati ya Kilongo boke na tribune kuna soki obimi na kati ya tempele boke na tribune amanka mama Sidonie na tribune mama Sidonie akoka te mama Sidonie abima mbala moko atelema akenda bamama na baya mitema ndenge azana azalaka yeme te po aza impoli ya mwasi azalaka impoli azalaka motu te très impoli amankaka batu bagarde combien de garde ya longoli alongolaka ne bango kaka agangelaka bango lokwa bana mikie po nyonso wana mpona koluka bokonzi ya lingomba mama naza koya tokomi na 3e épisode toza kokende makambo na yo eza ebele eza na kaye awa naza kokende étape par étape tokomi da na ntango oyo
yo pena yo ba vérité non nyonso fo mokili eyeba yango so bino bokanisi ke mwana mwasi wana ba vérité nezo bima boye pe kotika la bongo te papa zo de ngenda ke na kanda makasi papa za na kanda na ye ya makasi akofuta ayeba ki déjà ke soki atiki nzoto mwana mwasi akofuta siko après liwana ye po après liwana ye mutu akokotela ya kozala te po soki ebimaka bakambo ne bandeko bima ntango mpa zozi yangenda otalaka ke tellement azovanda na ye alingaki adefendre ye kaka te totika kaka mais tellement aza te nani akodefendre yo na mabe oyo osali papa tu vas payer wana pena bando vanda pena ozolela do yo penza ko bando vanda penza soki na yebaki réponse no pena ikozala place wana soki na yebaki po yo okosuka bato nyonso bakotelo bakobongola maloba ponga na oyaka na vérité nazoyaka na vérité ya mabe na yo na oya na vérité kindumba na yo tala niveau ko trahir papa na kati ya ndaku ya mariage ezalaka te mwasi oyo abanga te akotisa mwana mobali na ndaku akomi kolala na ye azobanga papa te amona papa eloko te kopesaka bolingo asambla na miso ya bato lokola alingaki me azalaki moyini pembeni ya papa mwasi oyo azokosa na mobali na ndaku azolala na mobali na ndaku oyo mobali oyo mokili eyebiki azali nzambe ayebaki papa te atikalaka koyeba papa te ti bato bozo komante wana click na ye botala click ndenge eza kokomante yango nga nalobaki bakongo bwa mitema mabe bino boza bandoki mpona nini tovandaka na nzambe me kaka bino tobundisaka mpasi no mimoki ya ngai biliki oyo nyonso tozosala bato mabe na nkambe eza bakongo oyo nyonso bazobundisa bonzambe tata sino mimoki ya ngai bakongo bakolo nkamba wana mwana bakongo wana bango nde babundisaka papa babanda kala ti eza lelo te eza ya kala donc kliki na bango eza kuna ya makasi babundisaka papa bato bautaka misika baza bango kutu sava bango nde bazoya kosala pena mosala me bato bavandaka na kati ya nkamba bango bamonaka bango nde bakolo nkamba bango nde bandoki bango nde baza kobundisa nzambe kati na bato bango nde baza kodétruire mosala ya tata me bokosuka bato mabe yango bomona na sagesse eza na bino te bozo kobundela papa te bwanya eza te hypocrisie eleki bino mingi bozo kobundela papa te yango na mayele yango ekomokina na baswahili ekomokina na bangala ekomokina na bato ndenge na ndenge po yo moko oza na kati mukongo motema mabe lokolo mosusu complexe tala siko mwasi ya complexe lokola ndoki ya Francine oyo complexe kolinga mbongo makasi matala na bamona ye kaka alingaka penza ko ndenge aza na kamba na bamonaka ye basantaka ye donc alingi ko apparaître la sirène la sorcière moni ntango na yo ekoki nanu te tokóma na suka ya likambo na liwe papa José Diangeni na ndenge ozwaka mbongo tozali kokende okofuta na nyonso okofuta yo penza ekoleka bongo te il faut pena mokili telema mokili kotelema na otika ote do wa vérité no nyonso ekobima libanda ba vérité oyo nga naza kolobela pate yo nzakomba oyo akenda Belgique ayebi yango pasi ya papa José Diangenda ndenge ma Francine na yo aniokoli papa ndenge ma Francine aniokoli papa ayebi yango ti bozo vanda bozo linga koloba te il faut bolamuka il faut boloba na bato il faut bo témoigner soki penza bolingaka papa José Diangenda il faut bo témoigner soki bolingaka papa il faut mokili yo kabino mokili yeba ba vérité boyebi pasi ya papa José Diangenda nde papa José Diangenda nyoka be pa mwasi wana ndenge papa José Diangenda mwasi wana détruire ye boyebi yango nzambe to bundela kai na bonzoto na molimo te pona molimo atonda na nguya nyonso na bonzoto pe aza 100% mutu 100% nzambe donc tango aza mutu biso nde photo défendre ye
Atanenga tiki biso na bonzoto, mais tango eza tango ya koloba, bobimisa ba vérité, boyebi, pate yo nzakomba. Na yebi tina nazotangela kombo na yo. Botika kovanda kimia, likambo tango na monde ekoki elobama. Et puis papa Judas, oh ya surveillant. Papa Judas, oh ya surveillant. Bino boza na basekele ya likambo ya ma Francine. Boyebi pasi ya papa José Diangenda. Tango naza kotanga bakombo na bino. Ezande na programme ya makambo yo pote bino bolamuka boloba. Pote bino botelema boloba. Awa ngande naza boye. Eza chaîne ozo misa ba vérité makambo ebombama. Soki oyo ko témoigner kozala important. Pe o bakisa implice na musala oyo ki mona meso batata ba pesinga. O ko bakisa implice. Soki bozo ko bomba mabozo vanda. Bokozala na problème lobby. Ya makasi. Oyebi. Il faut mokili eyoka bino potango bino bozo ko témoigner nde mokili zolo bake oui, faut makambo ngo eza solo batu bakotelema. Mais soki bozo vanda ka kimia ekozela bino pasi. Soki bo toufe likambo yo, boyi ko bimisa vérité oyo, ekokute bino cher, nazo yebisa bino. Ekokute bino cher makasi. Nazongi lisu na papa Gabi. Papa Gabi yo mutoliaka poison na ndako ma Francine. Pona ba bien ya papa José Diangenda oyo bombaki. Yo mutoliaka poison. Obiki samaki grâce à pas membo kiangani. Sikoyo bobanga la bino te o internet, papa ba pekisa internet, ba pekisa nde ba masolo ba WhatsApp ya lokuta. O eza masolo maka, oyo eza makambo eza sérieux, eza préparé déjà ba nzambe ba bongisa ki yango. Okoza na problème te soki oleki o témoigner. Boya ko témoigner, boyebi. Papa Gabi oyebi pasi ya poison. Oyo liaki na ndako mama wana. Oyebi ndenge bo discutaki na ye. Pona ba bien ya papa José Diangenda o ya lingaki te o yebisa pasi mema okiangani ya lingaki obomba yango mais tellement que yo boyaki obimisi vérité tellement que odoli ya ndako na ye asali nini acheli o poison po boyaki koyokela ye. Alors ope makana zolo na ete anzambe na yote aze lokote yekuto alingaki nde okufa soki okufa ki famille na onde balinga ba perdre mais tellement nzamba seli o grâce obika eza po témoigner soki obombi papa langa bokoza na problème na nzambe ngamu nazo yebisa bino bokoza na problème po to na tango ki mona meso mokili mobimba ekoyo mabe ya moko na moko eza tango mabe ya mwasi o ebima soki bobombi yango bokoza na problème na nzambe. Donc troisième partie na telemeli nanga awa mais nazali koya matière ezana. Voilà, merci na ba déconner so balandinga o na lingana ya nango yangwana o eza troisième étape toujours kene na quatrième partie. Tant au côté na quatrième partie na biso na ko iloba yango déjà avant na TikTok na page Facebook boko mona na ko isa bino déjà que quatrième partie ezokota wana penza eza na makambo ya minene lisusu grave ye mwasi otoku bando kene bo tina suka ya likambo tina suka ya likambo vérité nyo so fo ebima to ko bombelo côté. Merci beaucoup na bande ko nyoso balandinga vraiment bo s'abonner bo liker bo partager émission mokili eyoka mokili elanda mokili elamuka mokili etelema pote makile papa José Diangenda ezo ganga il faut vérité ebima pote papa kanda o azana ngo edimnie po akita po sokite ekozela biso passe. Merci beaucoup na bande ko nyoso balandinga to mona à la prochaine. Bye. Mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Mokili